députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand Kivu, quittez les groupes armés, je vais le dire. Allez, bonsoir, bonjour, bienvenue mesdames et messieurs. Dans ce numéro de l'émission Masolona de Pité, Bisika ba Congolais bakutanaka entre bango, pona kosolo la Congo sans que bapaya bazala, Bisika le patriotisme et botamaka, Bisika bolingo yamboka na biso ezala kazalaka, parce que c'est de ça qu'on parle. Ici on ne parle pas de petits messieurs, non, non. On parle Congo, on parle patrie, on parle makambu. Oyo biso tozomona parce que bitumba makofi ezala entre biso na banguna. Banguna wana eza ce qui nous agresse. Il faut le savoir. Voilà place biso regard na biso ezotala. Place mususu wana tuzakunate. Gana zakunate. Christophe Mbosso Nkodi Mpwanga aboyi victoire avec Vital Kamerhe, oui ou non? Quelle est la position? Est-ce que Action Mokozo Salema pona ko contester victoire à Vital Kamerhe dans ce numéro de l'émission Yamasolona député Yokama Kamubiso Tolobaka? Campagne électorale et bandit na Kinshasa, la capitale d'abord, et puis sur toute l'étendue de la République pour nos candidats sénateurs, nos gouverneurs. Qu'est-ce qui se passe na Tanganyika actuellement? Ninezo le Kasiko na Tanganyika. Nini ozole kana Lubumbashi bande konangai bokoyoka froid au dos parce que bokoyoka maloba yandenge ba makambo ezali ko salima kuna, c'est compliqué na est ya mboka na biso na Beni ba capturer ba ADF otoyoka ka ba ADF curieusement en député provincial na kati na bango na kati ya ba ADF bato ba capturer député provincial na kati. Masolo na de Pité. Masolo na de Pité, le kolatozolo be la campagne électorale, na Kinshasa la capitale okomona na lobia bokomona assemblée provinciale à Kinshasa. Passage à villageois de la République. Na kati assemblée provinciale. Les villageois de la République ezala kanga. Moi na mkolo lupangu c'est moi. L'ambassadeur ya ba villageois ezala kangai. Mutu ayeba ka français te ngai oyo. Oyo ayeba kolata te ezala kangai. Mutu atanga te ngai oyo. Mutu aya Kinshasa na vélo ngai oyo, monsieur Tambo et les villageois ngai oyo. On va parler de ça. Fati Béton sur terrain hier. Qu'est-ce qui s'est passé après son passage sur l'avenue Ngouma? Des grandes révélations dans ces numéros. On va parler de cet accord ya naba M23. Nani a signé accord oyo ba benya accord naba M23 na loba kanabino. Eza accord ba signé gouvernement na CNDP. Joseph Kabila s'exprime encore une fois de plus sur la question. Oui, Joseph Kabila zoloba yemoko dans ce numéro de l'émission Masolona de Pité. Voilà, échange patriotique en Irlande. Et cause à la C4 mai 2024. Donc on peut savoir le numéro de téléphone, mais l'affiche est déjà là. Dans Tel Aviv, ils se sont réunis, mais en petit nombre. D'abord, je crois, ceux qui 3, ceux qui 4. Ainsi de suite, voilà. Une réunion stratégique na Benelux. Oui, l'affiche est là. L'affiche est là. Beaucoup de numéros, on a numéro. C'est 3 numéros. Oyo alingi ko participer à la réunion stratégique et action commune pour la République. A ben contacter ce numéro là où il y a Benelux. En Allemagne, to pesa kibino déjà affiche yango wana, il y a le numéro capable Jansi Azakuna. Ce qui tikala na yo problème est. Nous sommes au moment où chacun doit marquer son passage sur la terre des hommes. Biso doya kota la batute total la capé batute. Omoni nzembo bayemba kana église. Na bomo inanga seyo Yesu Masia natalelio donde longananga. Voilà. Mais biso tobandaka ko bunda na simanango nzambe yemo ko azo intervenir.
nous jouons notre partition. Tokotika la que Nathalie Lio yonde kende ko luka musala tika kotali la yena ndako. Biloko tote ya kana asere yango. Il n'y a pas de son métier, il n'y a que de sortes gens. Kende ko luka musala, la manne ne va pas tomber. Ce qui n'a bilanga kende, nous revenons sur ce que nous pensons. Église est belée. Toko biso toko kang église. Mais 200 hectares ya bilang. Parti politique est belé, toko kangate. 300 hectares ya bilang. Bar est belé, toko kangate. 200 hectares ya bilang. Et kozala ndenge wana, avec ça, vous allez voir que les choses vont diminuer parce que belé va kokate. On va causer. Toko umelate. On va faire combien de minutes à Mos? C'est peu de minutes avec les éléments. Je pense qu'on va faire moins de 30 minutes, voilà. Na lignito solo la bande konanga, boyo kanga bien. Boyo kanga bien. So ki totele maka awa eza pona bolamu ya botala kabisote. Pokota la biso biso tezane villageois de la République et loko akota la pesati. Okota la n'est pas villageois. Félicitations na bande ko ya solidaire optique. Misu pembene ya batu. Zaka na galerie présidentielle là. Ko kende ko bomanzo totena ko luka ka visa. On félicite les Congolais comme ça. Solo la Bande Konangai. La première question, président Mbosso. Mbosso Nkodi Ampuanga. Avant-hier, tokenda ki na primaire. Ba candidat bazara Kimisatu. Vital Kamere. Bati Lukwebo. Na Christophe Mbosso. Bango nyonso misatu ndenge bavandi wana baza batu basi bagera eza batu bauti koyate à l'union sacrée toyebi te ce qui a fait que ba bloquer kaka na 3 personnes. Il fallait ouvrir et que chaque membre oya santaki que akoti komema mukumba wana ameka penzoto wana. Mais on nous a mis dans une position, il y a kokanga bisoke, binobo sukawan. Tangu to sukiwan, ba sud kivusien bazaki mibali. Vital Kamere na bati lukwebo. Et là qu'on a yo kakite, eza batu kolobate, géopolitique. Bango baza batu ya kwe moko, débat wane betema kite. On a laissé les gens compétir. Deux sud kivusiens contre Mutumoko ya bandundu. Bakei, tokei na élection wana, je peux vous assurer que l'élection salema qui de manière transparente. Mutu akolo bateke mutu atrisha ki non. Mutu akolo ba makamususu ke oyo asolola ki na ba député oyo apesa ki mo alome ya oyo asalaki, ça peut se dire. Mais la transparence na élection est salema ki bien. Et que chacun a obtenu le nombre de voix oyo azwaki. Mais polémique yeko bimawana mboso abude mboso aboyi ko pesa mbote za lokuta bande konanga. La vidéo oyo zomona, je crois que la régie va parler même langage avec moi. Oyo zomona président Bati azo pesa président Vital Kamere mbote et puis au moni même président Kamere alinga ko telemate aye ko telemana likukuma. C'était quand? J'étais dans la salle, je suis parmi les votants. Tangu batu bazo pointer na salle, omoni batu na groupe na bango bazaji ko pointer balobi Kamere ba pointer, Mbosso ba pointer, Bati ba pointer. Tangu bazo pointer, à un moment donné, quand VK mené, nde batu na ye ba beti maboko na salle. Tangu ba beti maboko na salle, le président Bati a sentir que oyo asia leki bisoto poli nda pesi mbote avant d'attendre que Basili sa dépouillement. Je crois que c'est ça. Mais à la fin il y a action wana tangu ba déclarer que oyo ba voter ezali Vital Kamere. Image yango wana mutu aliboso bazo pesa na ye mbote eza président Mbosso Nkodi Ampuanga. Voilà pourquoi les médias ebele bolandaka, ce sont des médias de mensonges, lokuta. Batu bazo créer ka biloko pour attirer l'attention des gens.
dommage pour eux, ba évolue à kate batika kaka na biloko wana ya 40 45, il n'évolue pas. Batupe basi ba yeba lokuta na bango babudaka bango. Ça c'est ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Et nous revenons sur ce que nous prêchons, nous. Le Congo bande konangai biso mokonde tokotonga yango. Beaucoup de personnes bazui accord il y a le 23 mars babambiango Félix Tshisekedi oyo azalaki na bango te na 2009. Les paroles ne s'envolent plus. Joseph Kabila yewa na ye moko azoloba. Je crois na sina tshela bino vidéo na ye lelo nazo tshela bino audio. Population ya Goma iko ya moto sana. Au population ya Nord Kivu yote. Lakini vita sio ziaka. Uwezi tu kuamka asubuhi unasema leo naenda kufanya vita. Hapana. Vita inapangwa. Na mimi sikutaka tuweze kufanya repetition ya makosa tulifanya en 2009. 2009 vita ilianzaka zamani, mais 2009 tunasema okay, ili tulete amani Nord Kivu, tuna signé accord le mois de mars. Et puis warugaruga wote ndani ya armée alobi wana na Swahili que pona koluka kinya parce que kinya ezala kité, que les gens du régime passé se calment batika lokuta, le parole ne s'envole plus, kinya ezala kité. Alobi wana que pona koluka kinya akendaki ko signer accord ya le 23 mars 2009 wana zoloba ke azok taxe batu ya CNDP o bazakuna barugaruga. Donc, sotaka, ndenge wana sans formation militaire, ya ndenge ni, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Joseph Kabila. Bino ba milou, beya koko sakasi. Entre vous et Joseph Kabila, toye ba nani alobi. Nani alobi vérité. Alobi bazui ba rugaruga, ba kotisi bango na armée. C'est ce qui a fragilisé l'armée aujourd'hui. Mais tous ces gens qui insultent les gens sur les réseaux sociaux, ba tozo mona. Moi je dis aux gens, il faut ponaka iloko ya ko partager lenga. Na fongo la kate buzoba. Il ne faut pas passer votre temps parce que je vais craser de la réception. Namboka on ngana senga kabatu ba s'abonner na ndeko Eliezer Tokokoma. Pourquoi? Ce n'est pas de l'orgueil. Je donne les informations vraies. Kobali samutema ya ba Congolais na mboka la bango. Je ne suis pas quelqu'un qu'on manipule par les étrangers. Je ne suis pas quelqu'un qu'on manipule par les étrangers. Je ne suis pas quelqu'un oh bayaka ko corrompre pour. Et beaucoup de personnes qui passent leur temps sur les réseaux sociaux, ils apprennent nini parce que ne gagne peine à bango bazo lié la wana. Bazo lié la wana. Yango zo mona Eliezer alobi. J'ai fait mon petit nom dans ces pays sans kolobe la bato mike wa. Mais l'avantage maintenant, tous ces gens, les bateaux, ba créer impolitesse nani. Ba o ba kota na nzela na biso to suki sa bango kaka. Oui. Ba o ba kota na nzela na biso pour nous affronter suka to suki sa bango kaka. Parce que il ne faut pas chercher ya koluka ko détourner mi colonion sur l'attention des Congolais, yo kaka lokuta na yoan. Bakangi, un ancien député provincial. Un député provincial honoraire. Kuna na kacha ba def. Oh, bake, pona babo mabatu. Baya ko capturer boy. Parmi batu ba capturer un député, un monsieur qui s'appelle, comment on a Jean-Paul Ngondi. Un député provincial, il y a Nord Kivu. Et Moutouana, yende, natif ya kunate. Les pyromanes qui jouent au sapeur-pompier. L'insécurité chez nous. J'ai dit à mes frères du Nord Kivu,
le jour que vous comprendrez que bazozwaka bino lokola banzinzi oyo mutu nyonso ngai kandenge nazali awa je quitte ma province na kepa na bino na kamati manduki na bandi bitumba pour que ba mama na bino bana na bino nani bakufaka. Et le jour que vous comprendrez ça et que marchez bien, lelo je le dis même pour nos frères Nande bango bazakuna ka makambo ba def parce que makambo ya banini il ne s'exprime pas pourquoi sur la question de langue parce que bazo considérer que te batuana ya ba Rwandais bazana Ruchuru bazana Masisi peut-être bazana Nyiragongo côté bazakuna biso banande tozakuna te. Qu'est-ce qu'on fait? Tozotale la bango. C'est le danger qui est à votre porte. Même la réunion de 2h du matin, problème est athée. Et batu batande libino, ce sont les gens qui viennent d'autres provinces, mais qui sont utilisés par les Rwandais, par les agresseurs, pour nababo makabine. Ne vous en faites pas. Kolobate que baoya Masisi nde bazokufa, baoya Ruchuru nde bazokufa, ainsi de suite. Des fois pezana batu misusu bazokufa innocemment. Bazokolaka bango que non voilà, bango bazaba Rwandais ainsi de suite. Bazo manipuler l'opinion alors que ces gens-là bazala kama. Nous connaissons quelques généraux ah. Ba Rwandais balinga kata bayoka kombo na bango te ke balingi batinda bango kun. Que nous connaissons. Que nous connaissons. Les lorsons qui bozota la ke non makambwane zaya baunde etali bisote ainsi de suite. Bien sûr. Territoire ya Masisi, c'est votre territoire, ce sont vos frères qui sont là. Ruchuru la même chose, Nyiragongo la même chose. Mais ceux qui bino bolobi ke bisoto zakunate, vous faites semblant et vous tenez des réunions. Mais bande konanga ba nord kivusien na ba sud kivusien, ba sud kivusien penza bazakana nini te kuna ba patriote pe bazala kuna. Alors, ceux qui vont comprendre en côté ya komituna, pourquoi seulement bayaka ko banda bitumba ao? Le villageois est en train de parler, c'est un villageois comme vous. Ceux qui bokoyo kaboyo. Mais l'accord là c'est Joseph Kabila qui a parlé. Bato bazoko sakabino, tokotisa kimia. Walikale bozaji kokoma kuna? Walikale bozaji kokoma kuna? Bozaji kocha lokolo na bino na walikale. Ce sont des choses ceux qui apprennent, ceux qui ne savent pas. Bazo kanisa ke batouana. Ils passent leur temps à vous faire gober biloko ezo uta. Nemituna bangote. Ils ne sont pas des patriotes, mon Dieu. Bazaba patriote. Le rendez-vous c'est ici. Je n'ai pas oublié que je vous ai promis des révélations. Je vais vous en donner. Ne vous en faites pas. Je vais vous en donner. Nazo bongise la bino. Bo ele late parce que nini biloko nanu ebelite. Mais nyoso zaka kayabino. Nyoso zaka kayabino. Comportement ya batu même campagne électorale oyeban bande konangai na lingi na tsela bino nini boyoka ndeko moko azoloba je crois que la régie va nous mettre cet audio tozana Tanganyika sasa baba natan nasikia kwa fama audio yako mu groupe vile juu ya Christian Kitungwa mon frère comme son reconnaissant qu'est-ce que Kitungwa n'a pas fait pour toi hein? Attends, tu savais qu'on avait une mission ouais, kumaliza centrale pale. Mie songa mie tu. Tulishindaka si unajua nifika hapa kanapo centrale pale na kia kukusalimia pale na kunyona hata siku moja kusalimia hata mkono wangu hivi me. Nikia mkazi kuona mule. Acha bile ndugu. Mafuta acha bile ndugu. Mtu anakuwa connaissant. Unakumbuka natami na wewe tuko yani Uvira nakwambia hivi. Ifamia kabila hii ukitraire minda kuwaka Mtanganyika. Nakumbuka natatu wako mkeso wao mimi na Uvira Mulongwe ukashtuka ukasema songa utaniua ukasema ndio parce que natoka kukuzia kila kitu mule yani Burundi bitanda matela biti kujina ya Jeanette Kabila mtumia makuta ankutumia kode mimi anatumia mi kode wala ankutumia makuta wakujaka wale politiki gani asa Kitungwa huyu ndio vision ya Zoe ni suite et fin ya Zoe Kabila Mtanganyika. Alors acha bile na temps hapa sasa utatupata munjia yote utatupata. Hiyo ijue kama ni kukuchoma, kama ni kufanya kitu misonga sina kwambia wazi. Sio kwa magistrat babiko nisikia huko babiko asikia huko kwambia huko audio yangu. Uyanregistre bien na uibloquer bien. Kama unataka muuzana Kitungwa kwa leo hii.
na tano tutakumaliza mie usonga na kwa kwanza utaniona bien en face tena sasa yenye wazi hata koma kabisa koma Nathan sisi uvichika kitu Nathan je te connais très bien tulienda na wewe Uvira tafuta dawa Masasi mimi na wewe Nathan wewe ukakimbia dawa mimi nikampatia unakumbuka ile siku bangapatia dawa ukashindwa kukimbia sasa utaweza wewe vizuri vile ukakimbia kumbe ukwepo kidogo utatuona kesho yake kwako saa yote utatuona koma naomba wakati koma kabisa voilà ndeko wana zoloba pona bao bayoka ka Swahili te je vous fais une petite synthèse na sala moi commentaire toleka ndeko wana komo na yesonga azo s'adresser na un certain Nathan qui est député provincial alobi na ye que na yebisaka yo ko yo mukolo ko trahir famille ya Kabila na koboma yo tozalaki na Mulongwe na Uvira kuna alo a rappelé ye que Jeannette Kabila somelaka ye soki mbetu soki nini et puis alobi na ye yoka candidat o babengi comment on a nani il a cité son nom je ne sais pas si j'ai écrit Christian Kitungwa azali candidat ya Zoé Kabila yende soki omeji ko sala erreur ngai na koboma yo zwa ojo oyo bomba yango yebisa ta ba magistrat obosani ndenge tokendaka Uvira koluka kisi ya Masasi yo kimaka ke okoka na yo kisi te menga na kobimela yo yo lingite na koboma yo objectif il faut Christian Kitungwa candidat ya Zoé Aleka gouverneur. Un petit commentaire. Bande konanga. L'FCC na ba pe perdre baboyaki processus électoral oyo. Baboyaki balobi tokoyate. Attention ki bolambi tokoyate. Siko ça m'étonne quand même que Zoé Kabila azala na candidat alinya kamba Tanganyika. Mais ko kambango boyo ka campagne électorale e bandi bota l'Assemblée provinciale ya Kinshasa lokola baba chezali. Même temps biso toye tozo pesa bato bambote. Vous allez constater. Oui, on m'a dit que l'émission est finie. Mais accordez-moi 2 minutes, je vais terminer. J'ai compris. Ouais. Alors, campagne za eloko salema ka biso to salaki campagne électorale sans incident à Kinshasa la capitale. On peut faire les choses autrement. Moi, j'ai dit aux gens, on peut faire les succès sans se déshabiller sur l'internet. Okoti ko sala succès sans ko sala buzoba oyozo pakola ka buzoba na famille na yo mobimba muto animaka yo lisusu azate batutu bawanga na kayo. Pendant que bandeko net yangai il est fier de dire que non, voilà, je suis le frère de Ndeko Eliezer. Je suis la sœur de Ndeko Eliezer. Ndenge batu bami bamba quand même comme Lumumba, même soki azamwana na ya botate. Même ndenge batu misusu bami bamba comme ya Tshisekedi, même soki azamwana botate. Même comme Kasavu mutu akomi bamba yango, ba onyonso ba mata. Même comme Mobutu. Ba onyonso ba mata batu bami bamba ka ba kombo na bango, même ba oyo abotate. Parce qu'il y a quelqu'un qui est monté. Mais pour monter, il faut un minimum de sacrifices. Mais on a battu basala ka succès à Buzoba, alongola tabilamba lokola bazocha yekate, alo bata Buzoba lokola bazocha yekate, nde makambu biso tozali ko vivre que nous villageois. Nous avons combattu. Tu peux faire les noms, tu peux faire un succès dans les choses sérieuses. Et tous ceux qui nous copient, maintenant ils nous copient très mal parce que bango Buzoba na bango ezolanda bango. Ils ont eu une éducation de base. Mais na kati wana, ye bazo menacé ba député Koboma. Wana le procureur, to kati ministre, il y a justice et garde des sceaux azo menacé. Procureur à la recherche des infractions, boyo kakite. Na télébino yango na télévision, boyo ki yango bolo bateke to kakite. Et la même chose toujours na Tanganyika, tala mituka bazo la kisabiso. Oh voilà, bakeko zo mituka. Ezolongwa Kigoma lobby vendredi pour que comme Kalemi samedi bakope Sabino madame la ministre ya justice yo mutopesa ki instruction na bandeko na ba procureur bazelaka vous êtes à la recherche des infractions na loi la babokende bokokanga batu
il y a plein de personnes oh bazana posa bakanga bango parce que comme c'est lui qui a fait les audios alobi zo pesa ba magistrat parce que akenda ko salisa kisi na Uvira akenda ko salisa kisi na Uvira yango yewa bande konangai. Est-ce que c'est ça la campagne électorale? Batu bazo présenter ce qu'ils sont capables de faire pour le peuple. Et lelo Tanganyika ezaba bozoka d'abord makila o ngana lobaka makila peut perdre. Bande konanga peut perdre bolimbisanga ba o bazana kata makambo wana te, je ne dis pas tout le monde. Félicitations na kuti bakangeli bino siège na bino ya cité ya avenue Pumbu na batete la. Oh bofuta mbongo ya bambuna nyos. Bache chaîne. Félicitations babimisi bino na makasi. Mais oyo boyoka mouvement pona komema mutu akoma gouverneur, il faut menacer de mort le député. Et tant que tozolo bana bino makambo ebele soki na lobaka wana ezajo ya pe perdre parce que toyebaka te. Les gens même ngai ndenge na sabo ezakake donc batindaki bato babani ko filer ngai bazo filer ngai na bitala ba msusu tala ba msusu. Vous pouvez avoir un discours au lobeli bato na betika mo tourmuke oui tourmuke oyo na betaki na assemblée provinciale. J'ai salué tout le monde à ma sortie na bana na mikolo les villageois de la République papa pesa bango mwandambo bagoyoka. Soyez le bienvenu dans notre bureau provisoire. Bonjour. Vous êtes vraiment une bénédiction pour nous. Ah, ça c'est le bureau provisoire. Oui, c'est le bureau provisoire. Ah, d'accord. Ah, bonjour. Je ne sais pas saluer. Oui, oui, excellent. C'est une joie énorme pour nous de recevoir le député national et aussi président, l'honorable Eliezer Tambwe, qui est pratiquement un coach pour nous, un mentor politique pour nous. Merci beaucoup de votre présence. Merci, honorable président. On ne peut que faire ça. On ne peut que venir vous soutenir. C'est la première plénière, c'est ça? Il est 12h02. Comme ça, nous précédons. Oui, ok. Pour que le président nous suive. Merci. Vous êtes le bienvenu. D'accord, merci. Je pense que vous allez bien nous accueillir. Vous ne voulez pas que je vienne? Je suis candidat gouverneur. Ah, moi, je ne vais pas nommer un candidat. C'est honorable. Et bon, votez là, la candidat. Hein? Oh, regardez. On a une gâte. Campagne Bandia. Très honorable. On vous salue à haute voix. Vous êtes à l'honneur. Je salue les honorables qui sont en même temps. Merci, c'est le monsieur qui nous a donné des coups dans la députée. Ils sont des villageois. Ils sont des villageois. Oui, ils sont des villageois. Je suis candidat gouverneur. On a voté, moi. La CENI ne me reconnaît pas. Je vais introduire un recours. Parce que j'écoute que l'atmosphère n'est pas... Je te pose la question. Je ne comprends pas pourquoi tu vas gagner. Je dois penser à concentrer. Je suis venu vous déranger.
avec cette il y a une pression. Il n'y a pas qu'ici. C'est pour qui intervenir. Je fais pour vous les transports, n'est-ce pas? Oui.
Akopesa nani? Moto, uko tunakati ya biso na tunakati ya parlement hivi. Voilà. Siko nekoya oye baba na ko mesurer biso. Le nom de monsieur Tambwe, tu t'accroches pour na ko sala ka moi comme difficile ya ke ba reconnaître yo. Longola bilamba finga batu pour ke ba chayoka. Mais nous construisons un Congo sérieux, des hommes, des personnes sérieuses, des valeurs, un Congo des valeurs, basé sur les valeurs. Allez, il faut devenir capable. Il faut devenir capable. Un Congo où il y a traité ba marchandises ba sombak. Voilà pourquoi batu bazaji ko kanisa ki allez na quelle élection kaka boy na zongi parce que batu misusu ba kweya ngai pe na kwei. Je suis réélu doublement. Pour preuve de ce que nous sommes. Ezatanga to bimaka ndengwa. Kamwa distance wana tutamulika makolozo mona ba mama musubake ndaki même pour les candidats bazo longola ba gilet bazo landa. Et tant que kuna tala ba fils tala même ba petit na banzete ndenge bazo djembela pona bakanga babashi. Mais les villageois est venu nazo tambola ka boy. Malembe. Ça donné ça. Bana classe na ba bus. Ba moni ba gangi. C'est vous notre papa, c'est vous notre papa. Hermoko, il faut s'aimer comme ça. Bana besoin de vie ba modèle. Passer le temps à insulter les autres. Vous avez fini sa famille na bino. Bande ko peba se présenter kana komo na yoti. Irlande a sœur chaud, a sœur Libanga. Les valeurs à l'action commune pour la République. Échange patriotique, c'est le 4 mai 2024. Au Bénin, plus 35 389 421 85 03 plus 35 389 421 85 03. Yango wana na adresse bakobende la bino adresse. Il faut boye bana Tel Aviv bazaki soki combien bokombona mbuta moko azobeta aser chaud. Aser chaud. Aser chaud. Aser chaud. Parce que ba capable tal engrenage na biso na bité. La régie botie la kanga biloko. O komona que engrenage na biso ezana 3 roues dentées. Ya muke, ya moyen na ya munen. Ils ont représenté âge, ils ont représenté classe politique et génération, ils ont présenté rang social et abattu. Ils ont représenté. Voilà pourquoi il faut venir. C'est samedi. Na échange patriotique. Cabine d'assan et de croisement, cabine d'Akassavou. Et tonda kakaboy. Comme avant, pour cause à place nakati. Ils en ont place en Oueza, mounenete. Voilà. Tel Aviv, Tozana Mbouta, qui est en train de recruter. Bana Mikepe Bazo Yawan. Eza Ndengwana. Mais sinon, les conseils stratégiques, na Benelux, capable Marie-Jeanne. Bogokuta Nataba numéro Boben de la sur les 3 numéros là. C'est le 27 avril 2024. N'oubliez pas, aux États-Unis d'Amérique, un grand échange patriotique et je vais intervenir, je crois qu'il y a intervenir dans l'Irlande, puis il y a intervenir dans les États-Unis d'Amérique. Boya to sanga pour na kotombo la école. Nandenge ya sol avec eloko wa bengi probité morale. Allez, on se voit demain. Honorables députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand Kivu, quittez les groupes armés, je vais le dire.